Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba ebolinga ka mama Eliane nitu. Besi ba mbote, ba ebwe abarizenu, ma vimpi mujano, malukai. Moi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons tata assis pour la muception na makas. Quand on a le bakaïté, kola la kola muka ezali habitude d'été ko passer journée ezali mon mesanoté. Ce kola le la muke kuti pe ma bon mo ikati na yo. Oyembi soki na moni tongo ya lelo nakobanga nzambe. Soki na moni tongo ya lelo nakobanga nzambe. Aha, aha. Mingi na loba kaite soba bi koza mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te. Soba bi koza fanatiki révolté kotala ngai te. Soba bi ko amuta keto ha oza mutu kotala ngai te poko sepela na ngai. Hey, alléluia, sika. Merci mingi na bino ba o bolinga mama Eliane nitu. Merci mingi na bino ba o bosepela la mama Eliane nitu. Merci na ba o bolinga ba émission oyo ngai na sala la kabino en tout cas na pesi bino matondo ebele. Lelo tozo kende ko sola makambo oyo eza sur la toile. Makambo sur la toile eza bongo makambo etali notre chevalier, l'artiste du pays, la star de notre pays. Na kombo ya Fally Ipupa Ntimba et Fanjo. Dika pour la merveille. Yende na minute hasard. Ça fait 4 jours depuis ma caméra est sur la toile. Ce que yo batu mususu pe babenga babi mama Eliane yo akolo bakama baba pasteur bongo oyo zo mona ya Fally ngana kena na likambo malembe. Même atana ya kolo ba pasteur na ya kaka malembe na ya kate soki likambo za na mbangu na baluba kuja lukasa kupia mukana kolia mbangu ezali kozika monoko na kendaka malembe petit à petit makamba Fally ça fait 4 jours depuis que ça sur la toile. Alors les longs appel na ye to solongo na bino soki na ye to solongo na bino parce que ngana okende kota mingi côté à émission na biso ya sur le mariage yango moi côté na kota c'est vrai na ko simba côté professionnel ya Fally Ipupa après na kota côté o etali mariage parce que biso en Eliane tuti dans un concept na biso préparons nous pour le mariage donc kota pe moi côté wana ndeko so zamba na liboso kota na ko senga no s'abonner à na Eliane TV après ça va ko s'abonner ko bossa na te ou activer cloche de notification pamba te ceux qui émission ce que koti o ba ki émission musu ce que koti na chaîne na biso mais ceux qui otali pe émission et le repena ko senga na yo o partager pe na bande ko mususu oyo ba yebi chaîne na biso te ba ko koyeba biso banda to banda na 2014 ti le to na 75 000 abonnés to ke ne malembe lentement mais sûrement malembe to ke ne de vous partager pour que to ko sata 100 000 abonnés et ko sala biso ka bien n'est-ce pas aïe quand on a le billet te truc que oyebi ko mutokana kotala ngate pour osanini ko sepela na yo na ngai te. Fally Ipupa awa na ose mana côté professionnel na yo so na sisi côté professionnel na côté marital. Fally Ipupa kola muka bande ko na ngai ndongo talanga bo est-ce que s'abonner obi yamba liboso na mona mwasi ona na mona te mais kino na no s'abonner ce qu'on s'abonner aucun ne kota pe émission belé les ka oyo na no mona te après zolo yo kotala oyo otalanga c'est bien boya kotalanga mais ozo s'abonner te pourquoi abonnez-vous a okuta kala makambo ko sepelisa yo okuta ba émission ndenge na osala boye okuta ba émission culinaire. Il y a des fois pe na yamba na kozona la pe ko yamba batune na banda pe ko yamba kala nde boye bi po mikolo na célébrer moi muke okuta surtout service traiteur la providence balambi lelo boleka kalelo maman Eliane ni to service traiteur la providence wana posa osala fête moi kitoko ya munene o de leader na bango nyonso surtout la formatrice des idoles Izanga leader na bango nyonso c'est bien moi vous comprenez boye o sepela soko tembe. Les images parlent d'elles-mêmes. Que notre service traiter la providence et tu verras les images. Voilà. Fally Ipupa Dicap la merveille et Fanjo. Monte dans double stade de France. Monte dans You Arena. Hey! Fally Ipupa.
bandeko nde tolobaka na lingala na tolobaka bande to mesana ba slogan nde to mesana kolobaki kolala kolamuka ya toujours un nouveau dossier awa tozokende bongo kosolola tozalaki na biso na kimia tomona kolala kolamuka boye ebandaki nanu na Mike Kalambaye tomoni mwana mwasi ya Australie oyo ayaka pe sur la toile na kombo ya Zawadi ayaka pe awa ke o abimi na Mike Kalambaye na 2021 par là 2020-2021 oh mwasi ya Mike Kalambaye mikolo yo kala mikolo mibale misato ya de cela une semaine ayeko ba Mike asa test ADN ipare na bana na yasa na bango moko pa asa ya Mike Kalambaye même pas 3-4 jours Mayala na Oya je suis venu chercher mon mari en wazaki na kombo tika je suis venu chercher mon mari scandale sur scandale 3 jours après Colette tout à ce qui tout ça yepa yeko lukanani Fally Ipupa ayeko luka Fally Ipupa na kolobate to chama lobane mo Colette to yoka likambo nini oyo ye aza kolukela Fally Ipupa to landa Fally toyebani depuis 2023 toyebanaki na Instagram aposta kinga na story na ye ndenge namonaki aposta kinga ndenga na komelaki mbala moko na fondation nanga nalingi osala nga nzembo ofutaka kombi mbala moko ayebisinga nga nazalaki na Uganda mpona nini olukaki nga te nga nayebisaki nga navandaka na Uganda te me mingi nakendaka kuna nazongaka epo ayebisinga wana Snapchat mbala moko natindile kokoma kala na Snapchat atuninga eza yo moto wa Instagram nalobi ya ezanga ayebisinga longola bilamba na tala nalingi na tala nano nzoto nosoki eza yo nalobi ezanga alobi okay kaka to bandi amu asalaki okay na Snapchat asalaki 6 mois aotindela nga nzoto na ye aoyebisanga kaka nga natindelaka o nzoto na nga yo olingaka kolakisa nga nzoto na yo te ondire ozalaka na yango te asalaki 6 mois après yes tokomaki mwasi na mobali et puis ayebisinga yaka na Côte d'Ivoire nga nayebise non nakoya kuna te po ayebisinga yaka na Amérique nayebise non nakoya kuna te po ye moko bande déjà bande koyebisanga na okende Kinshasa na kopesa ba passeport ba nzembo babiloko wana nyonso aprometaki nga ndenga na isaki ngo na kokende kuna te na koya nde Kinshasa nde abande kokomela nga tuta okoya journée na Kinshasa okoya journée na Afrique nga na ise na koya siko ekomi ya omona na seriete ayebisinga yo futa tike na yo moko yaka na Kinshasa soki okomi na kozongisela umbongo nga na mona ke Fally mbongo ya wana ezamu ke nga moko na futa kana place wana Colette kana place wana voilà toyoki bongo Colette Tuza ndenga lobi ke bayebanaki na Fally na Instagram ndenga lobi habi Fally apostaki ye na Instagram Fally apostaki ye ko Fally apostaka mingi bato baselaki ba challenge nayebi te et c'est moi il fallait que pas poster na habite wucho pe c'est normal à quoi ça sepela ki na ye abi ça nini a poster ça na logique mais donc moi si yo bouti koyoka na kombo ya Colette Tuza aza na nationalité douteuse moi si alobi ke tokende na ka mbango apone na bope na obima na ngai moi si alobi ke balingana ki na Fally Ipupa lingaki ye ndenge Fally Ipupa lingaki ye
bakomaki mwasi na mobali bakomi kosala me rapport sexuel makambo ya salite na ndenge ya telefone na ndenge ya Snapchat alobi nanu ke fale bane kotindela nanu babolumbu banzoto na ye ya mobali epa yo wapi Marcosis abima epa yo wapi Keina abima epa yo wapi Malka abima abi fale bane kotindela na banzoto na ye ya mobali azo tindela ye Colette pendant 6 mois fallait tindela kae bolumbu na ye fali mais ya tindaka te aïe 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 pendant 6 mois fallait azo bolumbu na ye azo tindela mwana mwasi mais mwana mwasi yango atindelaka fali bolumbu te ti fallait komi ko réclamer abandi ko réclamer mais yo ndenge nini nga na tindela ko bolumbu na nga yo tindelaka nga bolumbu na yo te côté wana fali pupa fali en plein succès ndenge za nango bongo monsieur le chevalier le numéro 1 de notre musique congolaise le monsieur de double stade de France le monsieur de You Arena azotindela bolumbu na ye aseka kraka kyo makasi ya mama akraka kyo penza fallait azotindela bolumbu pendant 6 mois atindela ko bolumbu mutakala na ye mais yo tindela ka fali mutakala te fallait ko mo réclamer mais ndenge nini nga nazotindela yanga yo zotindela nga ya yo te waneza mwa louche mama po yo Colette yo kokanga motema fallait tindela mutakala yo vanda pendant 6 mois tindela mutakala te mama côté wana mama tako bakosaka lokuta oyo nde soko kwa kimona lokuta borosola mo mukanda te fali ipupa atelo kwa Michael Jackson pendant 6 mois tindela ka yo bolumbu na ye yo moi so za vierge te yo oso linga mibali yo oso faire chanter mibali mususu fali. Est-ce que tu comprends la grandeur de ce nom-là? Fali Ipupa Ntimba. Oya c'est numéro 1 la musique na biso na Congo démocratique. Congo Zaïre. Azupenza bolumbu. Oh yo mona kabina ningsa ningsa ningsa. Ningsa loketo ningsa. Balola balola balola. L'homme de 207. L'homme de Marlène Tanana Misonanga Ndenge Code 1 Tango débarqué na Liputa quelle aisance Wano bominga Mutu ndenge wana Wana peut-être petit Fali je peux comprendre que petit Fali en tout cas na ndenga mabete pour ça petit Fali il y a un grand Fali et un petit Fali. Ce que peut-être le que non petit Fali abandonné qui continue la yo bolumbu na ye pendant 6 mois et tu ne réagissais pas, tu vas comprendre. Mais le vrai Fali et Fanjo, le maître de double stade, maman, est-ce que vous avez pesé double stade de France? Oui. Et koki koza la bossa qui va à papa na maman. Mais koloba ke pendant 6 mois ya tinde la bayo bolumbu na ye mutakala alongoli bilamba. Atikali ndenge babota ye a filmé a tindeli yo vandi pendant 6 mois au tindaka te wana ndoko aussi obi pendant 6 mois tindela kanga ngala lingaka te na tindela ke te tia komi koloba ndenge nini ngana zo tindela yo mutakala na ngai yo sikoyo tindela nga yo te tindela nga pe mutakala na ye basoki eza yo mutu boyebani na ye te bomona naki na ye te comment ko douter ke tindela nga na ye basoki akoyeba nini soki eza yo ponzo tongona na mona ngo te. Ah, maman. Fali. Maman, est-ce que vous avez besoin de la Fali pour payer Fanj? Même à temps que nous sommes en train mais tu vas dans la place à Kolobake. Pendant 6 mois, il fallait être dans le Bolumbu, mais yo olinga kate wa lokuta. Wa lokuta. Oza penza lokuta wana penza bato musuba ni mamengai na boyi
lobake yo salaki première pas otindeli fali bolumbu na yo fali pe ntango amoni bolumbu asepeli nango ye mpe azongiseli yo bolumbu na ye. Mais toza mikolo boyebi ke même ntango tobandaka bolingo ntango tozaka bajeune bobanda bolingo soki oza devant copain na yo jamais mwana mobali alongolaka bilamba avant mwasi. Non. Na kati ya bolingo bato mibale soki baya na chambre mwasi moto abandaka nana kolongola bilamba nsima mobali alongoli. Mobali abandaka nanu te changa na mwasi alongoli bilamba ya mitiki ale mwasi te. Mwasi moto abandaka après mobali asali nini alongoli na nsima. Soki olobi ke yo bande kotindela afali bolumbu pendant 6 mois apo oyebisa yeke afali pendant 6 mois natindela bolumbu yo otinda te ye pa ye kotindela yo wana nde ngai nakondima wana etalika ngai engage kaka ngai. Toyoka maloba ya ndeko oyo Colette kuna tokaki mwana mwasi wana alobi je suis venu sur mon mari baye kopesa titre ya 3e femme awa siko olimoza titre ya 40e po biso toye toyoka bandeko na nga mpona ebika boya kotyelanga bacommentaire akakamba fali ndenge eza wana okoteli fali soki ezalaki nani oyo olinga nakoteli fali te toa na côté musique nakoteli ye te nayebi bino toa na 2 parties côté musique côté profession yango nasimbi après tokende côté mariage yango nde tobandi na côté moko oyo eza toujours Colette toyoka ye ezosalanga like I really miss you. But I don't know for the case sanga fungulanga na Snapchat na yebe kusimbe pana yote na yebe na sali yo lobaki oza na Snapchat ya Falino tango na yebisa ki Snapchat wana eza ya montage ngana zo expliquer bino Snapchat wana eza ya montage bobandaki koboye fali pour bloquer na Snapchat nazo yebisa bino Snapchat wana biso nde to créer yango pourquoi bozo ndimelanga te yo wana fali pour bloquer na Snapchat ondiminga sikoyo na kibino omoni ngana za mwana muswahili nakenda kana biloko malembe ngana za kana presete omoni sikonde kana betio okose ni fali pupa makambu kana biso biloko nyonso na biso na ende to créer na privé soko bimili so na bimisa ba odio abaki lukwebo soko bimili so pa na bimisi odio abaki lukwebo na bimisango bino mibale conversation bino mibale olobi olandaki na fali na Kinshasa alala yo fali atikala kosimba yo moko zo expliquer au abandoko boko melanga nono ipupa kuna bon la famille voir obo uti koyoka bino nyonso botalaka réseaux sociaux boyebi ye ndeko na biso ya mwasi na komba benge danono dada elakisi sœur dada ya na Swahili ata babi danono sœur nono nde tobaka donc eza lokwa dada na ndenge ba Swahili eza yaya dada dada omobali nde mukubwa mwasi dada voilà ndeko oya mwasi a contactaka déjà ndeko danono pona ko solola ele makambo ya fali ipupa lolenge kani pona ye abike balingana na fali ipupa mais aza ko revendiquer nini epa ya fali ipupa tolanda allez comme ça mwana mwasi wana ntango aye na Kinshasa alukaki akutana na fali ipupa plusieurs fois atikalaki komona fali te mais la femme a vu Fali une fois. Ils ont eu le temps d'échanger. Jour où moi, la moitié, on a bien que ça qui fallait pour pas. Moi, la moitié, on a le gars, la missionnaire, Nyonso. A bongi ce cadre pour que ce qu'il fallait aille, à quoi elle a monté en bonaye. Malheureusement pour elle, fallait attirer la qui coucou et athée. Alataki filet ya matungulu na nzoto. Filet ya matungulu na nzoto. Wewe filet ya matungulu.
au dentelle filante mais mutambu wana fali akuya kina ngote sango ndenge ni yo yebi akuya kite ngai te mwasi ona yibo mtazulu sango solo ba solo wiyo koyoka yango za kimia na obeta bino mbodi ya suka boyo keloko kota na bato. La fille était à Kinshasa alingia kutana na fali onde kona efera yembaga na ibite so fera zaka profeta wa yembagi amour illusoire. Pour moi si on a so vivre amour illusoire. Bokoyoka bino moko ndenga zolo bana fali nano simba ngai te vina ngai. Nano simba ngai te na komi déjà faible comment so simba ngai na kufiti fali na biso. Nesi na kufi na komi zoba na yo. Na komi ko landa on Instagram. Donc fani yemo pesa kuyeki mayanga. Le péché de Fali dans cette histoire, il a sympathisé avec cette femme. En tant que Mobali, il s'est laissé faire dans sa conversation. A talipé forme et à bassin. A talipé makamundenge zalaki à partir d'Instagram li solo e banda. Le gola Mobali nyoso biso nyoso zola. Mobali nini na Congo. Oa zo sola na muyibi omo mari. Muyibi ya biso na ucho sokola na opa kola mafuta. Muyibi ni akolo bana ete laksana nani. Toro bana clair to yiba ni na kutuna. Ozo so na muyibi azala ndako. Alobi nazala douche, mayambi téléphone. Nana koloba te cha vidéo. Azo pakola mafuta nana koloba te laksana na monde. Est-ce que pakoli na sima? Nana koloba biloko wana te. Je ne soutiens pas les bêtises des hommes. Mais je sais comprendre la faiblesse. Je ne justifie pas ça. Ma syndicat bazo kangai. Ma syndicat bazo kangai. Ma membre syndicat bazo kangai na so. Nazoteka ma carte te mais ba syndicat bazo comprendre. Donc biso yo ma musicien belé baza ba victime nango. Moi je suis à contact kaka na Fali te azala contact na ba politicien belé. Non ki bato bazotanga politicien moko, je n'entre pas. Mais liste ba politicien on na moni bakoza ba 8 au mona moi je suis azala biloko na bango. Souci na ezalaki babima na Fali. Akwe na carré babuka ye ba siffler kaka. So ba siffler te penalty wana vare obima. Mais malheureusement du fait que babimi na Fali te basalaki ba échange amoureux na téléphone selon yé. Elle moso auto sokola auto pakola mafuta elle mo bazolobana makambo ezokende. Mais Fali allié te pour na yé eza manque à gagner. Eza manque à gagner. Il fallait Moussale comme na souka pour que je l'ango gain de cause. Mais Moussale comme na souka te pesi kanda. Achever mission na été. Est-ce que monsieur Rabatinda qui était pour détruire la carrière d'un artiste congolais? Et surtout que ma origine na yé un peu na doute. Na l'obité kaza congolaise c'était à 100%. Mais à 90%, na zo douté que moi je suis à congolaise. Et ça bateau va dans la frontière ba yebi lingala. Mais ba outil pas ba voisin. Si on a congolaise, tant mieux, je peux me tromper. Mais en tout cas, on a convaincu qu'Aza congolaise était mon émotion. Et les choses ont commencé avec Fali Poupa. Jusqu'à ce qu'il y ait ailleurs en Kinshasa. Les 10 000 dollars. Et ça va aller comme ça. Voilà. Mon à Kinshasa. Toko Simba nano awa. Place ya Fali Poupa. Qui Ali était. Qui a Simba qui était. Mais déjà Fali. Il peut pas. Place aux en tort. Et ça déjà déplacement au yo le moi qui n'anda kuna yo ti. Et pas moi na moi ça banda ko vanda. Erreur grave. Yo moko na conscience na yo oyebi qui es-tu. Oyebi ko za Fali. Mobali oyo ba se belé baza ko rêver. Oyo ba se belé baza ko rêver Fali pour pas. Oh, ce qu'on appelle ça conseil pour la binonio surtout les musiciens. Ce qu'on a star, na ba niveau zaleli wana. Moi la moi c'est avec pour na ba problème na ba fondation. Après comment on a directement na yote. Ozalaka déjà na bureau. Bureau na on fait s'occuper na makambo wana. Et makambo tel ba fondation ba ta. Bureau on fait s'occuper nango. Peut-être na ce que yo ko tiaka signature. Mais ata oliete mais du fait que yo longwa ki na ndaku na yo ozi mutuka na yo
tina hôtel Léon et pas moi na moi ça zalaki okoti na chambre na ye okuti ne balobi ki alataki dentelle tango te sacrilège okangi miso bimi okei eza erreur grave. Déjà comment est-ce que une grande star net yo kobanda ko échanger na bana basi ndenge wana na ba téléphone? C'est très dangereux parce que bino mibali ndenge boza wana eloko oye kokoyisa wana mokili eza kaka mwasi. Eza na roi moko ya mboka moko na biso na Afrique. Mboka na biso Afrique moko ezalaka na roi. Roi wana ba pays anglophone okaka. Bazaki na posa ya kokoyisa ye. Tango roi ye na Londres. Batindeli ye mwasi akende kokoyisa ye. Po bayebi ke faiblesse nyonso mobali ezalaka mwasi. Alors mwasi akoyisaka ye. Tant moi ça quoi ça kaye des places pouvoir na épée et si la kaya wana fallait poupa au vendre camine en France yo bossani le solo ya Strauss-Kahn moto oyo fallait comme un président en France mais tant ba moni ba période de comique poussana basala kinini patine la que ce qui est asiatou comment moi ça ngo so asiatou te asiatou azaki loko a femme de chambre mais loko ba yebi kaka ke mutu oyo yaza courir de jupon ya linga ko mona te jupon le kanali boso na akokoya batindela ki mwasi ta batindela ki mwasi akoyesa ki ezala balala ki na ye ezala balala ki te mais du fait que ba échanger ki na ye déjà ezalika après moko ya mabe yango longola Strauss-Kahn biftek na monoko yo moko ndongo vandi ozawana oyebti ke succès oyo zo mema na minute oyo. Ce qui te côté na TikTok, tu écoutes à yo na yo. Aucun Instagram yo na. Ezaka abisa ba congolais muto linga yo te. Afrique mon babazo linga yo. Okomi chouchou Afrique. Musicien préféré à ba congolais. Na minute aussi, toi fallait poupa. Comment tu peux te laisser aller comme ça? Discuter avec un inconnu, une personne que tu ne connais pas, une personne que tu n'as jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. Et quand la dame dit que tu lui as envoyé mon taxe na yo, naza na moi doute sauf que soko abimisi ba vidéo wana doute na ngai ko ma siko eko changer là naza na doute comment na ke pendant 6 mois yo tindela ke bolumbu tu peux aussi le faire parce que oza mobali ndeko no mobali sango alobine abeza faiblesse na bino mibali bino loko ko esaka bino ezaka ka base fali banda to vanda awa na yo na mboka na biso Congo depuis 2006 tango bandi ba succès na yo to tikeli komona yo na ba faire ba danseuse te yango tozaka na confiance na yo yango tomela ko mbondo po to tali parcours na yo nyoso tout to tikeli ko mona te place mo danseuse mo bimiki anga na bimaki na fali to monité et puis moi si obalo tena kati ndako libala azaki pe danseuse te azabo kutana depuis 1998 na ndenge na bino obali o tie na kati ndako mama Marco 6 na ketchup. Au comment la référence tant tozo mona ata ba pasteur bazo koyisa manabasi ora ko tu fa ndenge ba mama ba kumisa que pour ton information soko yebite ba kola data exemple la falite tala fali ndenga za wana o ba benga ka musicien mondaine ndenga za wana tala ndenga za la kana na na to yoka kina ba bêtise te to yoka kina ba bêtise te to yoka kina ba bêtise te to yoka yote ona makaba ba danseuse pour to mona ba botisa bana ba 11 ans. Mon taboti mona 11 ans, oh eza vérité eza lokuta te. Koto musu toyoka ke ba botisa danseuse moko abota mapasa. Malgré bana na to monte mais toyoki. Kote mususu mutozaki danseuse ba bali ba tie na kati ya ndako. Oyo to moni. To eza makambo ko inventer te to moni. Mais yo fali ipupa. To tikeli ko mona te ke danseuse mo ba enga yi fali bo to moni te. To yo ki pe ba accusation na minoka ba danseuse te ke ba sa ko accuser yo. Jusque là ba mamba ki na confiance na yo. Tala epai wapi muto alingi ya ko bebisela yo vie na yo professionnel babiloko ba Instagram. Est-ce que yo moko nengo zana oyebi te ke succès oyo yo zana ngo ba te bele bana posa yo kweya oyebi amote ke succès oyo zana ngo à ce moment succès oyo zana ngo actuellement na minute de tolobaka. Bah collègues, non, la plupart, ils sont jaloux de toi. Il faut y bango. Et ça la mikolo, ça balé que ça la génération na yo, bah ça jaloux na yo. Bah ça mon apone ni kakaye.
Au lieu de me battre, nous on me sait comme me battre là. Aujourd'hui tu es dans la sauce, Fali. Bah parler le fond mais qu'on a moyen té. Osa mobile. Oui. Infidélité ça nature à mes balles. Mais il y a une façon de le faire, il peut pas. Bon, ça déjà na mandef moi c'est déguiser les sous ezate pour muta se déguiser ça na mandef te achata mandef. Mais il faut y avoir que déjà na niveau oyo za. Ce qui OK okoye sama na moi si chantage kolanda yo après. Chantage kolanda moi na moi so qui comme quoi que na fondation nanga na kotila bino so tout point l'équipe moulai. Na fondation a lukio pour na fondation. Pour ça qui na Australie. Ceux qui demandent à Kinshasa, net nga na fondation na singo lisalis, fali yo pesa nga lisalis. Ba mère atika na ya. Ah mère nenga za. Ozongo ka la légère. So na bi orphelin na nga za na senga ta fali atina na ta baseka lo so bana mère mère atika na ya kaka ozongo à la légère. Na numéro mère atika na kaka. Mais muto yebite inconnu. Ponga oyebinga pour mon anga déjà na internet. Oyebinga. Mais moi na moi son oyebiete. Au monde na Instagram mais tu la connais pas. Et pour zoka muto zolo balingala lokola muto zo meka koloba. Au monde a déjà que nationalité douteuse. Muto zolo balingala azane tazo ye koloba lingala. Ata yo moko. Oko sele confiance ndenge nini. Confiance ni okoki ko sala muto ndenge wana. Côté kotina ki mutakala nana ba doute. Komona kotina ki mutakala nana doute. Mais et si kakara ezo mama B okende ki kokutana na ye bokutana na ki. Okoti pe na chambre na ye. Selon ba dire ya sango. Okuta ki alati fila matungulu leti la manga alati la ba filé boye dentelle boye fila matungulu otobengi dentelle. Mais okokola kité. Parce que ton nimande ni kokola kité. Pour bien ne pas avoir faiblesse wana so moni boyo moni ke yangoyo est-ce que c'est vrai qu'on l'a quitté to koyo kaka pa moi so ko ba su to kokola ki to kokola quitté parce que azolo ba ki bosa na Instagram nazo douter moi comment on a fallu quand même ozaka un homme sage que moi solo ba ki bozo ça ne ba relation na ndenge ya internet po yo moko yebike ba ko enregistrer yango. Oui, bien, moi, très bien. Vous tombez la piège au poignet. Pourquoi vous tombez la piège en bois? Motozo ba lingala moko. Ozo ka bike lingala yo biso ba kinoise to solanga ndenge wana te. Ozo ka kia lingala na biso te. Ya lingala moto ko meka ko lo ba lingala. Mais au salé confiance. Au salé confiance. Tolanda. Na problème na te zongi silanga mbongo nanga ba transport nyoso nga na yaka kolinga yo te yo moko olukanga wana to yeba deni nga na yaka yo za sa te ba kilo kilo ko teni ba preuve ezali na stati wana na Instagram wana ba preuve ezali yo moko oya kolinganga. Ce qui lelo batonyo yo lo bike oyeba ne kipo yo kende koluka e po aider makambo na ya wenje so toza na yo nano nazwa eloko malonga epa na yo te mbongo ze ya mana prometa kinga nazwa yango te ozwa pete na yango kutu te na yebi ofutaki bato mbongo o prometa kinga oyebani partout okufuta bango mbongo nga futi ngata and soki nga na bimaki na internet po yo moko bado ko yisanga na koyoka Kinshasa te. Et puis il sait mais c'est fallait na problème na te zongi silanga mbongo ni bazongi selo mama yo dépasser mo pona bolingo mo ezeki voilà de Colette selo ba propos na yo nengo lobike bo binga nga be mission mlaite to zonga susima na ko bisa bino makamusu oyo Colette lobi mais nenga na sina yo ki nenga na sina moni Colette lobi a dépensé mon aye $35,000 oza ko réclamer pas ya fali asala nini azumsile les $35,000 mais avant de compte na mambo $35,000 et comme na mambo ka fali ndenge nini to la nana ndeko na biso ya mobali
après to continuer. Oyo eza message pour la Colette. Valérie ya mwasi indépendant na mutu jamais na mataku na ye. Mobali asepelaka na mwasi apesaki ya mataku mpona kosakana, me alingaka mwasi apesaka ye mutu mpona baprojet. Basi lokola babino oyo valeur na bino ezodépendre na aspect corporel na bino, boana place te na bavie ya mibali oyo baza na baprojet na baavenir. Parce que tu es très bien qu'à part Banzoto Nabino, vous n'avez rien à offrir. C'est pour cela où les beaux n'a pas valeur, beaucoup maranaba, beaucoup mara ridicule, babanola là-haut partout, parce que tu n'as rien à offrir à part Nzoto. Basi Nzoto le rôle là-haut, baza ébélé. Mais basi maïle va comprendre que c'est la moto. C'est important que vous salez la matako. Parce que moto, il fait ça à moi c'est valeur, Nzoto moi c'est 6, à moi c'est valeur. Valeur, c'est artiste ou il va discipliné. C'est le seul artiste qui aurait un scandale à Bassité. Il fallait avoir un boulot à Bassité. Et le but est que ça tu es mis la bête à ma gauche droite hier. Maman n'a pas comprendre. Il fallait toucher un peu moins de gauche droite, mais il fallait avoir discipliné. Donc comme on a intérêt beaucoup mis, et ça pose en avoir attention à ma intention à ma vie. Au canissa qui vous a succès derrière lui, il fallait pour pas. C'est vrai. Maintenant, bah tu vas le mêler là-haut. Mais et si les sios un peu de dignité aux alaki non. Michel wa fali poupa oki osabusa ete azala na raison te biso to pese raison azala na faute biso to pese raison. Donc ato macho kita to ina ba preuve ndenge ni moto numéro awa azate parce que quand toucher fali poupa ozo cracher na image représentation de la République démocratique du Congo pays na biso yo no sambusa artiste ko ba de belé ba respecter na bukini pays na biso comme représenté par aigle de la patrie. Mais il y a des images qui sont na makolo pour nous c'est ridicule. Malheureusement, il y a se retrouver dans la difficulté. La majorité va soutenir le système de baisser les actualités. Mais bateau mutuo ça n'a pas comprendre qu'il y a fallu pour passer chaud. Fallu pour pas bannir carrière qu'à la plus de 20 ans de carrière. À côté on a passé un dingue, on a passé sur arriver à fallu atteindre la bonne atteindre un surpris. Rêve naïf. Il y a ce que j'ai quand même à ta mongolo sur la CP là. Aux hommes, il ne fallait pas se plaindre. Il ne fallait pas s'affaler bon ou pas sur l'ici. Bref, conseil dans les arts, qui pose à moi si moi il y a valeur sans utiliser tout au long face à Bibal. Parce que comme ça n'a été, il y a un musicien, ça n'a pas bâché, il va passer à Bamonzoto, mais il va respecter la bâche, il va utiliser un mouton à Bamon. Au monde de l'eau, approche à Fali, il y a un bâché, il va approcher à Fali. Bâché à autre gars, il va aller au niveau de l'autre lobby. Le point il va bimarder. Il y a pas été dans le je passe là bas dire moi des autres n'a fallu poigner bimade parce que pour réfléchir ils ont bien collé quand mataku et le ça le passé c'est parce que tu as offert au PC au quand ça qui non mataku non d'autres mais notre nélo de ça c'est quoi comme de la lona gaz petit a fallu pour pas moto fala fondé à bandela il n'a eu là wala auto ebina bo auto ebité donc en vrai des vrais sans valeur mon pote. Il fallait aussi respecter ou éviter Babylone comme de moi si. Voilà. Donc. Jamais la mataku naï. Hey. Voilà. Donc moyen que sous les athées pour la mission te pone na boipe makola na nzela na kopima. Alors, ndeko moi si. Bande ko bota la ngana lobeki na bino qui na osala émission à deux parties to banana côté professionnel après de côté mariage ya fali. Côté professionnel on toujours simba nano mwana mwasi oyo Colette 12 ans wewe mwenyewe ndio kutafuta fali sababu fali iko musicien huyu anaonaka wanawake wengi. Fali kwa mwanaume huko na discipline, ako na discipline sana, anafanya kazi kama anafanya kazi yake yeye mwenyewe anajua haezi kutembea na wanawake. Wewe Colette, nafikiri kuna mtu amekutuma ukuye kuharibu reputation ya Fally, lakini sisi wadada wa Fally tunamupenda Fally sana. Yeye ni mwanaume mzuri sana, ako na bibi yake huyo tunaitaka Nana Ketchup, mama wa batoto bake. Wewe umefanya kazi ya wamalaya. Kama ungekuwa mwanamke mzuri, au ungekuja hapa ku reseaux sociaux
kuongea mambo hiyo. Juu Fally Ipupa kukujue, Fally Ipupa akutafuta, wewe njoo ulitafuta Fally. Hauko star. Fally alikuwa anakujuliwa wapi? Angekutafutilia wapi? Hauko star. Wewe njoo ukua unalala, unalamuka na mafikiri, unajua tu Fally nataka huyo mwanaume anilale. Ulikuwa unataka Fally akutombe. Kama amekutomba, si ufurahi. Jua ni unataka tena pesa. Hiyo pesa ulikuwa umefanya dépense. Hiyo ndio salary yako. Juu Fally haezi kupatia pesa. Akupatia pesa juu ya nini? Kama ulikuwa unataka bakutombe, amekutomba. Mweba. Ulikuwa unataka uone mwili yake. Umeona, kama umeona mwili yake, ufurahi tu. Juu wanawake wote waonake mwili ya Fally. Ulikuwa unataka utombane na yeye. Si kama alikutomba, furahi tu. Juu ndio unataka tena pesa. Akupatie pesa, wewe ndio utampatia pesa juu yeye yuko star. Wewe uko star, nani anakujua? Hakuna mtu anakujua. Wana na lipi simu kwa mke na Swahili. Popo sana biswa Swahili tuloba mwa Swahili na hebi sema mke na Swahili. Na hebi si Colette boy. Azo réclamer, il paraît réclamer $35,000. $35,000. Oh, il y a dépensé, qui m'a dépensé pour ma propre besoin. $35,000 wana asomeli yango Fally chemise te, asomeli yango Fally sapato te, asomeli yango Fally montre te, a dépensé ki po ayaka komona ka Fally, po ba solo la kanaye. Mais lokola zoki ngolu ba solo la ki. Et qui kana compte $35,000 wana zo réclamer. Kozo ngolu wana bo solo la ki déjà koza ko échanger. Donc $35,000 maman eki kaka na compte wana te sali nini. Po yo linga ki ne papa oya lobi abi valeur ya moi si eza ba fesse na été, valeur ya moi c'est ça mutu. Ce qui déjà yo mutu okutana kina mutu, une grande star comme Fally, même à to kutana kina star na biso lokwa petit Fally, après le na makambo sur la toi, on va dire que tu avais quand même il y a quelque chose, tu avais quelque chose derrière la tête où tu es envoyé par deux gens. Batini kende lokola eba mona raibwe lokola mutaka na réputation abattre la réputation kende. Voilà pourquoi nous avons makambo na toza vraiment, donc toza vraiment ko rejeter en bloc parce que toyoki mingi eza kutu boyeba na Fally te, eza na mutu moko présenta kiyo et pas ya Fally na boyebe te na ndenge ya téléphone. Est-ce que oyo comploté eza comploté sikoyo yo moko ndeko oza wana soko oza mwana mboka Congo oyebi ke c'est la seule star otoza na ye na minute na Congo azo tombola bendele na biso partout. Oyo mboka na biso stade mama, Stade de France, Stade de France esika oyo ba américain bayaka kobeta. Est-ce que au Beyoncé ayaka kobeta na Stade de France? Est-ce que au Rihanna ayaka kobeta na Stade de France? Les autres toza na kombo ya Fally Ipupa de nationalité congolaise. Parce que après ba monsieur peut changer pas de nationalité, mais nationalité congolaise, Fally Ipupa. Oyo apesi biso lokuma tomboli bendele ya Congo. Kana mois de mai stade uti koleka. 3 mois après, toi, en mois d'août, yo lingo au bafoué, donc ma camouana nyo soto boka mwana mai. Non. Mon avant à l'œil. Tika bagé. Et le bin na papa oyo. Eza la Fally abimi ya kolbaki. Oui, ma kamongo eza son de maina koleti soto baka Fally okosi. Voilà le côté professionnel na tiki bino, to koya côté marital, to koya ko solola, na ko tia Fally na mesa, na ko talisa libala. Ukoko tonga ndako. Kotonga ndako ezaka tamulai mais tango ekoyaka na tiki bino ah soka koza mutakanda kotala ngate po ko setla na yo na ngai te na tiki bino pona sani na bimi na nga. À tout à l'heure.